Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba kaka ndenge outi koloba tozali koyebisa na ba peuple congolais nyonso tu oyo bazali na République démocratique du Congo boyebaka yango ete ndenge mboka na biso ezali wana bato mosusu balingi te ke mboka na biso avance na misala balingi mboka na biso ezala kaka na kati na mikakatano na kati na kao bandeko bino bato lelo bozali kobenga biso ba combattant tozali kobunda po na mboka tozali kotuna bino bobosa na gaba masolo na bino oyo bobetaka na banganda na bamatonge bobosa na gaba masolo na bino bobetaka na banganda na ba Château Rouge tango bobetaka ba masolo na bino soki bozali komela ba bière okomona mboka na biso wana Congo soki ezalaki eta neti bapoto oyo neti ba France neti Belgique neti eloko nini ezangi mpo mboka na biso ezala bongo tango bolobaka bongo mpo ete bozalaka na susi bolingi ete mboka na biso ezwa mpe elongi ya sika ndenge bamboka wana mosusu ezali me lelo oyo gouvernement ya Joseph Kabila malembe molo bazali kosala makambo ezali komonana bazali kobongisa malembe bandeko bino bokanisi bilongi ya bato bamobutiso bazali ya bamiyibi baescro oyo baboma mboka bino bozali komonana poto awa bino bokanisi soki bango bazwi mboka nde bakochangele bino Congo yango na 2 jours ou bien 3 jours oyo bazali koloba ete mboka yango mpe bazwi basali 10 ans basali eloko te 10 ans basali eloko te ebongo bino 32 ans bosalaki nini lelo bakomi kokosa ba information ya lokuta peuple congolais botelema po ete ndenge ezali na barwandais bakotela biso na mboka banda histoire ya barwandais komanda soki 2002 ti lelo kaka barwandais bazali kotonga mboka na bango ebongo biso bakongolais tokotonga Congo mokolo nini bozali kotia kaka distraction na kati na bato Joseph Kabila azali kotonga mboka ete oyo aza kosala wana ezali yango te oyo aza kosala ezali yango te bino bokanisi nini nde ngwanda nde yakoya kosalela bino eloko bino bokoloba nde eza yango na deuxième république kutu pendant 32 ans ata bakanivo ya pamba atieli bino te ata banzela ya pamba atieli bino te nde lelo oyo bokoloba ete ngwanda koya kosala eloko ya malonga na mboka na biso bozali koreve uge nini yango na tozali koyebisa na bapeuple congolais ntango yango oyo ifo tofungola misu bamanipulation na bokeba po ete ntango oyo bazali kosenga na peuple congolais nyonso tu oyo ezali ya na poto aye azwi mayele kende kopesa implice na mboka na yo po ete bangwanda nyonso tu wana bazali kobeta bakarte na bango ya suka po ete ndenge ezali wana nzambe asakangeli bango bizibeli mabe nyonso basalaki na Congo bakomi nde kofuta yango yango namoni basali baradio na bango mike tala bozali koyeba teke nzambe mpenza atie bino contre mire bandeko tango basali opération na bango oyo hirondelle oyo bakotisaki ba ex-phase na kati ya Congo bakomi koboma bato mpe kobwaka bango na balie public balobaki mpenza ke victoire tolongi bango kala te tozozwa Congo mais bandeko oyebi eloko nini nzambe asali nzambe abandi nanu na kofieta général monene bakangi ye après avoir kokanga ye bayi kokanga lisusu na ba ex-phase bomoni nzambe alingi mboka Congo bomikosa te bango bazali kokanisa ete bakoparalyse pouvoir ya Joseph Kabila kaka lokola lisano me bazali koyeba te ete ndenge ezali wana oyo nyonso tu akotia mosapi na moto wana ekozikisa ye mpe ekolimwisa ye mosapi Joseph Kabila azali président oyo ayeli biso ba idéologie ebele na kati na Congo pe peuple congolais ebele bafungwami bandeko bino mokanisi na tango ya deuxième république yo perdre lopangu na yo ezala to perdre yango na major moko boye na tango ya ex-Zaïre ou bien na général o perdre lopangu bien botoli yo lopangu okokende kofunda epai ya nani boyebisa biso okokende kofunda epai ya nani po ete na tango wana yozwa problème na tokekutu na bagénéral mosika atozwi problème na adjudant ata na lieutenant tango
bayebi kaka ke azali soldat ndeko osambwe eloko babien na yo ekei eske na ntango wana ye ngwanda ye moto azalaki kokontrole basoldat na ntango wana azalaki kolobela bapepe tozali koloba azalaki kolobela bapepe yango wana tozali kokamwa bandeko trop c'est trop bakomi kolekisa bato oyo yango tozali koyebisa na bapeple congolais ntango tozali awa na bamboka oyo ebongi moto na moto conscience na ye esala mpo lelo mpenza ngwanda oyo aza kolakisa mpe akomi donneur de leçon mpo na bapeple congolais eloko nini ngwanda kolakisa bino bato bazali koloba te ayebi politiki ya congo bien ayebi politiki ya congo bien ntango bakandogo bazalaki koya ye ayebaki te ke ezalaki ete bakandogo bazali koya mpo bazwa mboka ntango wana nde ayebaki te lelo nde ngwanda alingi alakisa bato te ayebi politiki ya congo botika kodistraire bato na makambo ezanga ntina bamasolo ezanga ntina na baradio na bango kaka badiscours ya tokoboma bango soki tozwi bokondi tokotya bango na baprison bino Joseph Kabila azwi bokonzi eske atie bino bamobutisi oyo bobomaka mboka na baprison si ye wana azwi bamobutisi ebele bazali kosala na congo donc bino sikoyo bolobi ete soki bozwi bokonzi bamobutisi to nyonso tu basali na Joseph Kabila bokotia bango na prison nde esika oyo mpe nzambe akangeli bino banzela bokozwa mpe bokonzi yango te bokotelengana awa na poto bandeko tokomona bamosusu ndenge bakobima basuki ya pembe bamosusu bakokende kotika bango na ba homme de vieillard mpo ete agc epusani mpe bamosusu bakotambola na poto mataba bakobamba bapantalon papa roger nazongiseli yo maloba